ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Fidèles abonnés de ABC One, en tout cas, bon début de semaine à vous tous qui êtes branchés dans ABC One de partout où vous vous trouvez, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Océanie, en tout cas en Afrique, pourquoi pas. On vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Également, bon début de semaine à tous. Que Jésus-Christ vous accompagne dans tout ce que vous ferez au courant de cette semaine. Boye bingana bino tosola makambo ezo ningisa mboka makambo esala kamwa pasika nebo mesana nga Serafit Mayandu la grande taille nayaka na ba détail nayaka na ba explication nayaka pe na ba problème na proposera ba solution ngana bino tosola ka pona makambo etali République démocratique du Congo lelo tozolobela likambu oyo ya choix ya futur président ya CENI oyo eza phénomène eza likambo ya mukie na ndenge biso to kanisela mais so to koti pe na bozindo eza likambo moko munene parce que eza lokola bato moko boye bazui à venir à mboka basimbi yango na maboko kosimba kutuka ate bazui à venir à mboka ndie ba o sacrifier yango bato bele baza komituna est-ce que eza ba jeter ba o sala biso pour glissement et salama bato musu babi est-ce que bato wana ba lukate ba lia quelque part yango ba onyokola bato boye ba question ebele toza komituna ngai na bino toyebi ke bato baza habilité ya kopesa président CENI ezaka société civile mais mingi na kati ya ba confession religieuse mais ti lelo tozolamuka ba confession religieuse bazaka d'accord te bazaya kokabwana na point wana or biso toyebi ba pasteur ba abbé ba onyoso bazaka kwa ba chef spirituel ba teaka biso unité mais tango komi na likamba okabola ya ko désigner mutu oyo a kamba CENI pour na transparence na crédibilité d'élection ba point ekomi divergent ba opinion et c'est partagé bazako yokanati lelo penga bina otika boete na oloba na place na bango te na yambi pona bino pasteur Didier Lopinga boyebi déjà alobaka bien aza muto sikate na ABC One mais lelo penza na rozoyer na ba casquette mibale lokola na analyste politique parce que ça rappelle na misu na politique na biso aussi lokola homme de Dieu parce que bango ne mutu ti lelo ba osala ke avenir en mboka on dirait za hypothéqué on dirait élection 2023 comme tantôt plutôt kaka pona bango na pasteur Didier Lopinga ndeto sosola makambo na kembala moko kopesa bonjour pasteur. Bonjour maman Séraphine. En forme hein? Nzamba zo contrôler biso. Voilà, Nzamba zo contrôler biso pasteur Didier Lopinga makambu ya CENI. D'ailleurs, activité récente ya CENI o ba wuti ko sala biso nstoye baki ke tozo zela to yoka kombo ya futur candidat CENI mais on dirait qu'on sait si sans op et katana ekara à quai de poisson ba yoka na quitté. Réaction na yo. Merci maman na kolinga moi 2 secondes to pesa Nzambe lukumu apesi biso nzela ya kokutana na yo. Seigneur to pesi merci zala Nzambe. Malobeza yo unoko pe utiliser yango parce que Nzambe. Iboto bako yoka bazala convaincu na. Salam sandolingi na kombo na Yesu. Amen. Ah, amen. En tout cas, pasteur, merci pour la prière et permettre à biso plateau identifier que toi na mosali na Nzambe na plateau na biso ya ABC One Yesu des champions de bomesa nango na bandeli question nanga pasteur oyoki makambo leki na CENI oza au courant nango que jusque là ba se mettre ka d'accord te dernière rencontre na bango au biso tozelaki des français ça accouché d'une souris et puis si biso comme alonga te ba carbonica en quai de poisson réaction là. Merci maman na kolinga mukie to bande na mo e bande. Vous avez le temps en tout cas lelo bon comprendre nga tel mes amis ba pasteur fidèles abonnés nga na loba mukie bino mo boyo ka ba pasteur et puis bino mo bo tirer ba conclusion. Allez-y pasteur. Merci maman. Au moni tango bazo sala partage ya makambo nyonso tout.
boyo bazui bakamati société civile faut bato ba comprendre les cambo bakamati c'est que société civile ko ba représentant ya peuple bazui bango ba pesi bango place wana bakamati confession religieuse à l'époque il y a maréchal Mobutu ba confession religieuse ezalaka ndenge komi lelote président Kabila nda yo kotsa biso nyonso na kata makamwa état laïque. Oui, état laïque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a maréchal, les élections ne se faisaient pas. Tant que ma comme élection, dès que bah jouer le con bah ticket dans la société civile. Né au moni et commune de moi. Na kati na ba société, na kata société civile. Le cola eza na plateforme ya l'église, eza ba confession religieuse. Eza na quota ya chaque confession religieuse. Oh, so totali na be yambo nyonso tout. Tozui église catholique, tozui église protestant, tozui église kimbangiste, tozui musulmane, tozui orthodoxe par quota, tozui RSC, tozui lisusu ya ba Denis de si je pense. Okomona baza so 3 dans ba église de réveil za so ki 3 so divisé bon okomona na nyonso na mama et comme lokola oui confession religieuse okomona na kati na bango ya na bakota on a bakota wana bato bazo primer na nyonso c'est l'église catholique et l'église protestante. Sinon, pourquoi l'église catholique na protestante bazaka na kota makasi pour na ancienneté, pour na nombre ba fidèles, pour na crédibilité? Pour 2 points. Crédit et puis nombre de fidèles. Ok. Vous comprenez? C'est-à-dire, na crédit na bango, il faut que comprendre ma moto. Na plus de valeur liboso ba kondi que ba église de réveil. Église de réveil, ba biloko nyonso wana. Ya ngoso bona senko s'il y a un problème, ya ngoso ba to diriger kama kambuana ezaka bango. C'est comme ça partout dans le monde, hein, ezaka na RDCT apparemment. Je pense parce que l'église catholique, l'église ya munene, ezaka mi balane église catholique d'église protestante, où ils ont prôné na mboka bien on a même pape. Soka zui décision moko ils ont tambola partout ndenge zali. OK, merci beaucoup papa Didier Lompinga pasteur, l'homme de Dieu. Pour nini jusque là d'après yo ba confession religieuse ezo kokaka ko se mettre d'accord té pour na ko proposer biso candidat, futur candidat au futur président et asséné. À part la raison, bazo pesa biso notamment crédibilité au témoignage à moto tout. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Et là on m'a ezana tenase ezo pelsa motonios. Maman na lingina lobana 2 points. Parce que tant ou réunion salamaki de nyema awa ba bimika ke des poissons. C'est-à-dire on a travaillé qui na élection en 2006. Le quoi coordonnateur ya province orientale. C'est-à-dire na kati na makambu nyonso tu wana esalemaka na cadre ya kota l'église catholique aza mukonzi na makambu wana suivi l'église protestante yango ba programme nyonso esalemaka na niveau na bango. Maintenant chaque président oyo aza koya aza ko se pencher na position na ye aza pe na groupe ne obasani ba soutenir. On peut comprendre que tangu président Joseph Kabila ba sa élection de 2006 c'était Abbé Malou. Soko zui mboka na ye eza amuta est. Tozolanda très bien. Malou eza amuta est. Ozu Malou catholique. Est-ce que ça causait les problèmes na président en place? Non. Parce que le président s'est retrouvé. Tant que na le président s'est retrouvé. Faut là non moi parenthèse mouki. Parce que ba lobby na ebité ce que ça ba texte au régisseur makambango candidat to président Seni à cause à la même tributé na président de la République en place. C'est quoi yo lobby Maluma Lazaki Muto Est président Kabila président Abisso honoraire P Azaki Mutu ya Est mais ça qui conflit pour président à se retrouver qui est vacciné. Oui bien si Maluma a publié ka ba résultat. Voilà. Église
catholique. Ba lobby banda na Rome. Radio na ba, Radio Vatican. Babi que Jean-Pierre Bembazui. OK. Hein? Wana to yebi eza histoire. Bima la Kinshasa to ganga batu nyonso tout. Mais suite lango ba résultat changé. Abema loyer abimisi nani? Kabila. Abimisi Kabila. C'est-à-dire par na yezalaki. Par nezaki Kabila. Asanini. Aleka. Ah, wane lobby Didier Lompinga. Évangile selon ye. Pardon. Tangu toye 2011 élection et salamité. Tu sais que ça l'élection, il y a papa, il y a défait papa Félix Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne, merci. Maman, ngai tangu nazo sana seni, nazo pesa o makomi balé. Oyeti kalibele ba fidèle abonné émission ba yango. Mikolo nyonso élection salama na Congo, mbule betaka République démocratique du Congo mobimba. Ah, wana to zonga c'est que ça ba présage to ça ba signe, mais to continuer nanu na ba fait. Merci. Voilà. Tokei na papa Etienne Tshisekedi. Bakamati ndeko azalaki wana. Totalié même radio et le bisus que papa Etienne a eu, mais ba eko changer. Ba résultat zo pesa map. Et pesa mi après. Ba yesi kona oyo. Ba eko zo episode tatao. Tango élection et salami siko fo bakende. Siko ezalaki lokola quota église de réveil pe ba pesa candidat na bango siko. Bazo ironsa Bacheron ça malonda to yebi moto epela qui na Kisasa na République démocratique du Congo jusqu'à ce qu'il soit déclassé aujourd'hui. OK. Pour nous a déclassé parce que quota na bango les a faible par rapport. Et puis banane baboya qui comme ça. C'est l'église catholique. Donc comment on dirait phénomène en yango ka izako se répéter Ronsard Malonda maintenant c'est Kadima on dirait ça même phénomène. Oui. Église catholique pas au boya. Est-ce que l'église catholique a raison qu'on réagit boy? Peut-être à fouiller crédibilité à batona ton nenga na olinga na yeba ezane lorum sous ce bomba manase wana. Yango nazo kende na biloko mibale ezane loko zo bomba manase. Liboso nazo na crédit parce que oyo aye siko kinto adimutu ati kimbangiste on parle église kimbangiste ça mukete c'est une grande église et ça peut église moko na histoire voilà ya mboka ce qui toke na histoire mboka comprendre que fondateur ya église c'est un prophète ya Congo ya loba makambo ekokisama Simon Kimbangu mais qu'est-ce qui fait que babo ya mutu wana intérêt ya église catholique na église protestante et ça peut se retrouver lokola bango bana kota mne faut basani il faut babo intérêt na bango c'est-à-dire quoi na ba candidat o bandima ki koleka bazaki na intérêt en tout cas nazo comprendre pona ebi ngoi mulunda zaki pasteur malumalu azaki abe ba makambo bebe tant ozo ba intérêt na bango izate na kati est-ce que na ba texte concrètement boy église catholique to protestante bazaka na ba intérêt pour na ba candidat pour si to yebi bango baza société civile baza indépendant baza intérêt te bazo bundaka pour na intérêt mboka. Maman, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Ce que ça pensa intérêt ya mboka et lokola basali na nzambe ndeto ko umela boete sans que déjà présent Seigneur Sani abima tout ça ils ont freiné processus mais babi batouana d'abord babi kadimana est-ce kaza ki magista solo ba ki magista on ba mo bazana départager pour na ko identifier à part ça crédibilité na selon ba raison oyo église catholique na église protestante ba pesi eza penza douteuse bazon di maté bien que azana profil wana parce que total ki CV na ye a sali déjà na ba domaine wana belé mais bazota la partie crédibilité na ba makambo belé bazana raison te. Le problème avec Ngol Mulunde Zagindeni. Wana yondo yeba. C'était toujours ça. Au moins l'église Ngol Mulunde quoi pasteur. En tout cas to yeba ka ina parek je crois. Ah oui. Et si ka ba nego tika ba arme contre $100. OK. To yeba répéter kazara pasteur. OK. Après un moment to yeba kazaki pasteur si maeko bima. Oh,
tango yambinga au présenter le quoi pasteur to yebi pasteur Didier Lompinga. Voilà. On se comprend. Intérêt yango imulunda ezakini. Asamta est, n'est-ce pas? Il pouvait soutenir qui? Bon, Kabila éventuellement. Voilà. Oya uto kendo nani? Bon, en fait, on s'est prêté à poser ma question. Si quand on a posé ma question, n'est-ce pas Fali Matoko? Si quand on a posé ma question, ma fidèle abonné, on sera au changer rôle de ton nini. Merci. Donc, on comprend que et si ka intérêt ezate problème ezakawana. Nazolo banini parce que TV za radio te mama nangai. Ba kotika la ka jamais kozala ini pourquoi? Mutuna kwena ye azo mema nzambe na ye. Mutuna kwena ye azo welela intérêt dans crédit église de réveil et ça n'a crédité par rapport à biso ba passer église de réveil to bomamboka. Bino kuto yebi bino ba sex tap ba makambo bebele to pesa bino confiance ndeni boko taper politique ya mo boko misi politicien o ya mo bo fingi o bo koteli o bo sali bo ne bino bo pesa ratana c'est on moni pe église de réveil pe mo crédibilité mon quitte yango nana lo ba mama église de réveil loko les gens na crédité moyen présenter candidat malamu exacté orthodoxe dans parlement pas tu habite so za bandi combien ba musulman crédit bungi bango bunda pam donc moyen bazara ezate ozo comprendre église protestante bavandi église catholique bavandi église kintwadi exactangu na yesikoyo a présenter candidat oyo a cause la présidence. Mais est-ce que quand dit ma penza za pe kimbangista solo parce que na ba nungu nde biso to linga ba bruit di couloir ba bité azane candidat te batie kaka sous parapluie ya église kimbangista ya mwana zoke na oloko zotikela ngate akoloba au monde ezali na ye na ndaku na to bala ninga na yo to botite mais na musalo to sala balobi il faut naza na mwana po ba peso mo crédit. Merci. Toko kende ko luka pe mwana ya mutu mususu to pakoli kombo abiso mibale. Ah, pourquoi? Pour l'intérêt yanga na yo tozo mbongo. Lokola batu nyoso. En tout exemple, aux fidèles abonnés bokanga on bien. Au bandela ka mom qui non c'est plus bandel exemple donc papa na maman bobala ni boana mwana te ah to ka toza toza ngano na awana ka studio to bala ninga nao tozo botate mais je travaille yo po salaka siko ngana za mukonzi bazo senga locution familiale to tchabana ata ya famille ata ya ba voisin ata tozui côté nyosu me ba reporter kombo na biso poto sani poto zwa ka locution familiale za ba futaka mwasi ba futa pe bana oso comprendre lokola batu nyonso baleka bana couleur régionale moko oyo pe mukonzo aye il faut le quoi ça qui toi dit ba le capé couleur régional moko lokola donc ça simple coïncidence t'es qu'à la couleur régionale dans OK non lokola l'église catholique qui n'a protestant va comprendre qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs dans la société civile de mon bateli interne ba ko lesani exacté alors quoi bateli il faut ba changer mutu. Oh, tant que tu as lukato changer maman, nazo lukato ba ezana connotation spirituelle et loko ba kesle loko mezanse. Et ça dit ezo pour Satan pour que l'élection ça ni. Et ça. Ya ngonde biso to bien ce que ça na ba maguité, o ba français ba benga ba manœuvre vraiment dilatoire kaka pour moi glissement mon salama parce que jusque là président Seni à mon anité Seni ça non installé té. Est-ce que ça ka mo lo monter ba créer un ciment pour que glissement ça. Lokola ngana yo to ana mwana te et que il faut mikanda ekota soki tozui mwana faut ça ele mikanda omoni ta ele kaka kuna pezo ya biso to sani to freneta potangu mukonza Seni akobamba to yokani to che mukonza Seni bocheye na 2022 pour installer bureau à ça la boya son ba makamyo so sama oh on n'a pas eu beaucoup de temps à cause ya makambo élection ezalate continuer omoni glissement continuer glissement alors dans la Bible maman c'est ce que je dis ce sont des choses qui s'étaient passées dans la Bible maintenant s'il y a vraiment réellement des chrétiens il faut battre Némi na mboka na ye makambe bando simbate mais Némi était une chanson d'Irois quelque part lokola makambe bando simbate na mboka Némi beni il faut na zonga et à ebisi basel nzam cette affaire nous concerne levons bâtissons
donc ozo suggérer parce que ça qui question nango ngena tuna après ba makambo onyo se leki ba piste ni ya solution parce que abiso na ABC1 to ya ka te to lobby to mega rapé to réfléchir ata na place na bango to pesa vraiment ba piste pour ça ka mboka na biso nyonso ba piste nini ya solution to ba piste nini de sortie ya crise ko iko pesa na ba collègue na yo ba pasteur ba homme de Dieu po ba bimisa mboka obiso tozomona okasa ba zibiso ba tchebiso en otage okasa to ko évoluer parce que to dépendre kana bino. Qui intercédera pour ces pays? C'est ça le plus grand problème. Est-ce que batu nyonso ya confession religieuse wana? Est-ce que ce sont des chrétiens? S'ils sont des chrétiens, basa lokola na tour de Babel na face anango. Batu basangana ka bango nyonso babi bakende likolo bata so nezala ko. Est-ce que bakoko se mettre d'accord te balongola ba intérêt égoïste? Balongola ba posa na bango. Balongola ba kota na bango. Balongola ba glissement na bango et ba pona muto ya solo akoyi kozala. Deuxièmement maman, il faut que la population congolaise totalement côté les c'est-à-dire quoi et comme on inciter bato à la haine ou inciter bato na violence baté mandé ni ba congolais baté mandé ni po biso ba comment holandais biso ka te bo inciter ki na haine kuna non baté les mandé ni tellement oya biso eza que tozala idée d'ensemble to ba non non trop c'est trop likambo et si là on en a marre. On en a marre. Toko kene l'hémicycle, trobi lelo, bokata likambo. On en a marre de ça, maman. Et ça vraiment pas si comme on a que bateau toza komi benga. Na tchena nga na kati. Toza komi benga ba pasteur, ba évêque. Mais toko kozo solution te pour nous dégager likambo. Où est l'amour des nations ça? Bolingonza mezate maman. Bolingonza mezate parce que muto yo ako kamba biso lelo soka lingi pe ka muto ya zoya azape ka kasaye ozo mona teke esa ngona tila mokote. Est-ce que c'est le bon vouloir du président parce que yé aza il n'interfère pas dans makambo ya société civile, il n'a pas son mot à dire et ça batunde bazo sala qu'est-ce qu'il vient faire là-bas na kati ya makambo parce que apparemment ils appellent makambo italiété maman tangu tobala na mwasi na mubali eza famille na famille famille bayaka koloba parce que eza intérêt mwasi pe intérêt mubali OK mais mukoloba yotika biloko libala mubali ya bali na mwasi ya bali baloba raté c'est-à-dire il y a des gens baoya balati poso na ngana yo ba ye koloba pour l'intérêt ya ngana yo. Le président ne peut pas se mettre debout comme ça lobby. Tout le monde saura qu'il y a soloba mais il y a des gens qui sont là baoyo bazoya na ba paquet na butu na moy batie likolo mais ça basa pour glissement et quota. Le président ne peut jamais parler par tout le monde na loba ki ngwa menacé banani balo. Voilà, fidèles abonnés de ABC1 ngai na baki lelo na loba mingi te na poser ka ba question musana nga oboye belanga yango wana ya okelukela bino ba information pe komemela bino. Pasteur Didier Lompinga tozo ko mapenza na suka mais na yebi ke oza pasteur est-ce que spirituellement conflit o na kati ya ba confession religieuse pona kopona candidat ya seni message moko spirituel les a caché derrière te est-ce que ça ba signe te est-ce que ça ba mauvais présage te pour mboka na biso. Merci maman nalinga ki okoma wana quand la spiritualité fait défaut nyonso za kokufa. Est-ce que bandeko wana mukomo basi bazwa tabaza na intercession basambela non oyebi tangu oyo na yo lobi ba on est baza chrétien tata basangani basambela. C'est ça maman. Ozomona lokola toza de na payer za laïque mama est-ce makambo ekoleka na nino na loba na Israël ou bien na pays eza ba musulman makambo ekoleka te c'est-à-dire ba yebi ke bango nyusu bazaka ba musulman et ba yebi ke tango bazokende baza na intérêt biso to na laïque mutu nyusu Union des églises indépendantes au Congo. Aye, awuti na kwiti na ye aye, église Songolo, eye, na makamo bino moko bato bobenga ka bato mulimu lokwa bobenga ka biso, yamba kamata baluka kende, to yebe biso moto zo swana, makamo etika o simba, ata mukete pourquoi? Écuménisme, c'est pas un mot biblique. L'écuménisme, c'est un mot mondain.
Et qu'est-ce qu'on doit faire, maman? Ezali, un chrétien normal. Alongwana katna makambwana. Atika bato ba osala basala. Webi ndenge yo o ucho reprocher ngati. Obilingana poser ba question de poigne. Pour les journalistes. Cop na ngai. Voilà maman na ngai. Et bon so siko. Voilà bon ngaso na comme poser ba question yo longola musala yo. On se comprend. Siko yo église de réveil ngomoko divisé na combien de parties? Oyo boy. Makambo esima mkoni. Eza na deka. Na loba ngo partout maman. Tant président Kabila zaki président, ezaki na ba pasteur bando ensemble ya poni. Ba ensemble po président akene liboso. Ba pasteur pe batika na kwena e. Ba pasteur tant papa Félix aet. Et ça pe na pasteur ba ensemble la papa Félix pouvoir nesani ekene liboso. Siko wazo ensemble la po Kabila zonga. Wazo ensemble la po pouvoir Félix ekene liboso. Ba cha makelele na mato ya Nzambe. Il n'y a rien de bon. Eza spiritualité eza malamute. Mais tozo luka Néhémie na Congo. Muto akoloba na biso. Tito luka Néhémie wana to kota na glissement te papa. Mama, Néhémie akobi malelo tolobi. Premier zande bino pe bolinga oyoka bango te. Parce que bino bolingi bato bona baza mituka baza minene. Boya mike boyoka bango te. Okasta mboko nzo kopole te papa Didier Lompinga Néhémie ngo ekozala yo po apparemment obi baza mituka baza minene. Nzo yebate. Non, ngana mi bengi Néhémie te. Na lobby na tango, toi na besoin Néhémie. Oya te mabiso, lèvons-nous et bâtissons. La République démocratique du Congo n'est pas sur le bas ngomba liboso ya mbangai. Papa défend sa kombi nongwa loba bate kamboka na suka ya mai. Maman, et sur le bas on a ba émission na biso. Il y a des gens qui travaillent dans ces pays maman. Biso to ko senga ba sans frère baza potote maman. Pacte la richesse toi nango. Mais quand le diable a dominé mboka oyo, et lo que tikali, toi on a besoin Néhémie. Tant on Néhémie a telema, to bengi Eli devant 450 dieux d'Astarté na 450 dieux de Baal. Baloba nzamba za wapi. Et en cela, si le peuple ba koza la sima ya batu moko, non, bakene go buka. Non, basa buzoba, mais tous là ensemble. Toloba devant Nzambe. Tant on nyonso makamano si matena Israël, bana Nzambe, bakena epa Nzambe. Batika ba politicien, ba bundisa bangote. Mama, soki toketo bimina mandoki batu ba okufa. Même soki tokepa Nzambe. Bo basa la politique, to sa pour ba Nzambe pesa ba oni. Maye. Na population nyoso na bino loka mama boy bosaka musala na bino bien to sambela Nzambe apesa bino mayele boza corrompite na bato nyoso basaka musala bien biso ba etoza na Nzambe to bondela Nzambe po na bino mais lokwa ngai na kota politique na kelu kani kanyaka profit et ADC mutu nyoso lingi intérêt na ba pasteur bokotika kopa en politique suka mama suka nazo yebisa yo suka yango na zomona Dieu nous a abandonnés. Pourquoi? Parce que Moutazo nous intérêt à peuple la bosolo azate maman. Tozo lukango te alo piste à solution on ebiso. Lèvons-nous et bâtissons. Que chacun de nous a sa musalo Nzambe apesaye. Maman, sa journaliste o malamu Nzambe pambola yo. Amen. Kokota na babilo ko na teke yo po kende o salite ndenge o sabe na bato Nzambe azolanda balanda yo vina yo pambola ma. Chauffeur à sa moussane, politicien à sa moussane, église et sa moussane, société civile à sa moussane, bango sa injonction, ya bato bana pouvoir. Et comme on a makamula 2 jours et go simbala. Voilà babi ba auto zo sambela ya solo, biso ba auto sambela ya solo to soutenir bandeko, ba fidèle abonné, bo sambela pepo na ngai, natika kopo tena comme Olanda bat na ndenga magui, poka na zombongo, poka na peka. En tout cas babi makambango komi bongo mutunyo sa Olanda profit mais Nzamba rosunga Néhémie moko akobima otelema poto tonga mboka oto komi penza na suka papa Didier Lompinga l'homme de Dieu moi liloba pona ABC1 ka ndenge zalaka et puis moi ba mbote na bandeko ba kolanda yo pe ba Orlando déjà de partout mbote langa na bandeko nyonso o ba ko kolanda ngai na ba konzi ya chaîne oyo na ba sali na Nzambe. Je vous respecte beaucoup les hommes de Dieu. Lèvons-nous et bâtissons notre pays. Il est grand temps. Martin Luther King, il était seul, mais après, mouvement Kota, on peut faire quelque chose pour notre pays. Tala, Toloba Nanze Monabiso, dressons nos fronts,
longtemps courbé. C'est le temps. C'est le temps. Et puis nous avons pambola yo tikala kana ligne oyo. Nazo pesa moi si nanga mbote. Juste aussi de 25 ans mariage. Wow. C'est que na sima ngana fali matoko photo sepela. Quand même passé à Coxi na France. Maman nanga émeraude, nazo pambola lipasa nanga nazaka lipasa. Ah bon? Comme on a papa Marc. Okay. Jérémy Azan en France et Mokili Mobimba famille Ompinga Nzamba Pambola biso à la prochaine. Voilà, merci beaucoup ngape na pesi mbote na ngai pa mama Chantal ya o aza ernio sona na simana biso pona ko soutenir, pourquoi pas na papa Osé, en tout cas toza wana pona ko sala musala. Fidèles abonnés boyebi ka neza la makamba en vidéo o ko succès pona yo monter partager benga baninga batala bas abonner P, ce qu'on a ba piste solution aux alikamoko le par rapport à sujet autozaka ouvert numéro ezawana benga biso komela biso to solo la ensemble to bongisa République démocratique du Congo bambote nanga pe na Fally Matoko le plus beau réalisateur de la ville nani Koboya. Je vous retrouve très prochainement. Voilà bakisi Fally vraiment zaka ye moko ba Fally mi balé bazara na bangote Fally Matoko ya biso le plus beau réalisateur vraiment de la ville wanangane na lobby pour na sali ba recherche na monité. En tout cas, ciao ciao fidèles abonnés de ABC One. On se retrouve très prochainement. ABC One Television. ABC One Television.